www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Merci na confiance pe na fidélité au bino bopé sarabiso na ndengbo na émission na bino confirmation show. Vraiment aujourd'hui on va recevoir la grande artiste musicien Montana Kamenga. Tozani awa na studio toi qui vraiment to beta ming ma solo ya album ne Oezobima. Bonjour leader. Oui, bonjour Aristote. Leader, donc vraiment toi qui poto yé ba album et kobima quand? Ben bientôt hein. So tu peux ça date à droite au Kosabato. Mais il y a mon qui boulot ici pour ça ni tout ça li no ba 80% déjà ya réalisation album na biso. Donc so ndamba sungi bientôt et kobima lango mais d'ici un de ces 4 matins à te relancer déjà générique na biso. Ouais. Bon, tu as bien pour ça toi ba comme album artiste. Comme album titre za nini? Tes album na so titre na Gender. Gender. Pourquoi Gender? Et oui ba na garate. Et ben la biso ça va pasteur. Musa na so côté surtout ngalo kona imba bêtise té. Donc la kindara mingi na côté ya batu. To waki na bébé Bouchou, to comme ce qu'on a Gender. Gender. Ouais. Album est à combien de titres? Normalement jusque là tu as 8 titres. 8 titres. Ah mais artiste belé bon pourquoi? Ah ba msuku ba ça ba 42 ba 43 ngala bezika 8 ya pamba. Nga bet na 8 ya pamba. Ouais. Ils ont mingi. Ouais. Mais tout ça qui moi dérangement au niveau ya donc bateau balandara biso non artiste leader pourquoi album ne ou abimisa ki wana donc album donc assez longue promotion te bité oyo soki o sala bena be fort pour la promotion makasi. Bon promotion ça va bon ouais promotion ça bon ngai ba disque na ça nga mo politaire ça raté donc nga mona bunda ndenge nga so bi promotion makasi te bon na évité mais je crois nzembo kwa bébé Bouti beta na chaîne news ba chaîne internationale je crois ça mona za beta ba bioka yo za beta bosco tout ça promotion ndenge Congola za nega bon Congola ba elo walinga raté so ça les belé pour ani so ça muki ça mge donc ya nga ils sont normal. Donc faut pas y avoir bon mais bébé Bouchou partout hein monde entier bébé Bouchou. Ouais. Gender ezobima kalamingité artiste mais va concert pe ozobetaté. Tout tu vas voyager. Obité. Tout tu Brazzaville ah tout beta na Brazzaville, tout ta Zambie, tout ta Zimbabwe, ba mbokande obeta ngwana. Nakini mutasomba mutaya ni concert futi bia ça na été za ka invitation. Yo mo mi louele, yo mo mi louele salle, yo mo sala boya na suka ngo ba shege subaye, comme ce qu'on a moins. On a kini lo rezate, kini za nonga bon. Le mota na moi mo bet non une fois, 2 fois. Mais mbongo za mingi na libanda ibuna ba province. Les toi qui n'ont pas Congo ba boma ba matadi tout beta kuna ça va on n'a pas foutre ba ticket c'est bon. Artiste est-ce que ton gâteau moi parcours il y a
ya parcours ya vie na yo ndenge ni no banda ndule ti lelo kota ki quartier latin ti ndenge lelo yo pe o comme orchestre no mo po ba pe donc ezaki moi dérangement non votre artiste moi parcours ya vie na ye po to ye bana ba oyo bazo ya mikolo yo benga na banda ndule na Kasavu bon orchestre mo la Toronto diom ngaza mona maringa suka venir la ndibiso ya ka Julu donc orchestre mo za la Toronto diom na ba 80 quelque 87, 88 je crois. Na banda de musique wana. Là na longwana na ekota na orchestre soit venu na biso maringa KV Musica. Ngamara président KV Musica. Après na ekota na orchestre moko Shockstar mais Elkin to beto ko enlever do ba Defao, ba Debaba, ba Carly to beto ko enlever do na bango. Et à partir ce ko ya wana nde ba chayinga sikoka. Né na yeko beta sikoyo l'air général des fois ça l'orchestre na ye ngaza le premier musicien à Big Stars ouais premier musicien au ba rekita na Big Star ngai do to zaka mi beto ka ngai na masamo a poser mputo ata mona njili na mona repe susté to ibiso mbeba musicien liboso pour liboso zaki Big Star te zaki Dio du siècle général des FAO na Joe Poster mais là ce que ba salisko orchestre yaki na 91 ils ont un mois d'octobre Big Star pendant le mois d'octobre d'ailleurs na ba premier concert sur le Betaramba le 22 octobre na Passion Duka na boom premier test concert test et tu beta deuxième concert le 2 novembre na vis-à-vis sorti sur Big Star donc c'est ça. À part ça après on a siko qui quartier là après on a 91 ti na l'an 2000 de na yekota quartier latin. Donc après en 2009 na yo ça leur groupe nanga ouais parce que na quartier là to longwa pour nani parce que content na ici là nango ngaza le seul musicien à quartier là te a renouvelé le contrat deux fois bon c'est un contrat que le contrat une fois si le bien au contact qui beau travailler te beau quartier là te o a série na biso je comme on ba chante ba artiste c'est tout là ba chanteur ba leader et Kofi Olomide étant que prêtre grand prêtre wa faut bien grand prêtre ari patron mo wa na souci ba musicien na donc asinisa biso presque tout o mon vraiment que azana talent na ya asinisa biso tout ba contrat donc asinisa so ba contrat ba ninga msole ba contrat na nsi ba ki et ngai comment que to négocier na signé deuxième contrat je crois moi na signé contrat to kendaka biso mbele na mopa na poto to ça soit une semaine pour après to zonga donc na signé contrat deux fois contrat il attend signé une année renouvelable 2 ans bon ngala le na zéro signé les contrats na comme on a souka on a signé sur troisième fataille mo na mona que quartier tes a parlé ils anda kuna biso mon papa a père na biso na zana respect belé pour na donc on mona il est content na ngisili na renouveler soutien ouais artiste ba concert oyo qui ndiko beta na Brazzaville ba Zambie eza effort ya yo moko ou bien ba producteur bazo memayo par rapport ya album oyo te ko bimisa o na beta na Zimbabwe mutamema inga ko mona Godric Nuni ouais ala producteur ouais yimta sala ba sera ba Big Star ba orchestre belé kenda ba Zambie ba ni yimta mema biso eza mema biso on a tout bêta na Zambie mutabetse nga Chitemba Kaembe je crois bien Chitemba Kaembe mutabetse nga na Zambie to bêta na Nigeria mon bon on a bêta ki na Brazzaville mutabetse ce qu'on a président Aou azara na ba Congo en hôtel naé azara mama naé et na hôtel na Ashki mutabetse biso donc ba mission ba la hôtel bien ba lari bien vraiment présent au hôtel la biso merci à toi avec coaching ya Charlie Balakasion. Et puis il y a Patrick Mamalé, Ndeta Malili, là Sunga Biso to na Brazzaville. Et puis il y a pour toujours rappelé à tout le monde à lelo et bah c'est l'été comme ressuscité. Na éviter ceux qui bossent fort ndenge pour se retrouver. Mais ce que beta de concert ba pesa caché. Ba pesa ba tout caché. Ils arrasco bien sur sa musique, ça la tout ba ibayo. Ça la tout longi ba ma et ça l'a bien pour nous. C'est de l'été comme on soutient, mais musique ça me ça la auto pour nous. Mais ça les a déjà na makila. Aux en a choisi au tika on est né. Tout côté na maman, tout côté na sur internet ka ba téléchargement ba nini bon. Tout ça bunda quoi. Ouais. Vraiment to comme na biso na suka et vous avez comme surprise tout ça là kio, mais deuxième fois to real sous
donc pour tout penser sur une teke moi message à sous kaka na moi programme ya mouvement au bon to 4 ben d'abord na sengo merci parce que aux 8 ans na yo la nuit na studio journée ces fois en debout au lieu que va nous na plateau zo kosela autre makambo we na ndikuta sala ki boye faut luka musicien na source na sengo d'abord merci et deuxièmement pour na programme orchestre na biso je crois miko toza à Cheval Studio na ba répétition to répéter chaque mardi mercredi dans hôtel la crèche wana to banda ba boulot na so ba 10h ti ba 21h donc so ba mardi mercredi ba kuta son hôtel la crèche le 28 au dimanche le 28 au beta na Mayalos yim de tuni ba concert to beta na Mayalos na bianda oya piscine wana ba jabana donc ba papa ba na bana bango ils a concert mo pendant 12h to bandi avec ya concert ba kilote kara moi basket ba nini doit entrer na ipte so muta obeta so kuna na ipte so cha combien mais ils en cher pendate parce que isika bana ba ya rebelle donc le 28 aux wana et semaine où Hollande kuna oya en 8 wana to beta na méga empire na bon marché to za na bon marché wana c'est titre foncier ka wana ouais to za dimanche on a là to za la wana donc so ba yekuna ba mona biso et pour na bato ba linga biso to za na studio to zo lamba album so Jenda donc je crois kala mingité so nzamba sungi biso a petit biso sous souffle to ba on s'appelle la sous quoi ba on s'appelle les albums il y a bien vraiment et puis ka biso bêtises ça raté musique sans fétiche pour na ba mbote la pesi mbote na Charlie Bukaka coordonne mouvement la pesi mbote na Godard Kengamu na pesi mbote na Benji Gare moi et yemoko mukundi penda bazo contrôler penda donc azo contrôler ba lemba ba salungo ba rompoe wana ba rigini donc Olivier Mbemba donc je renverse bébé Boutuga et les Valois na pesi mbote na hôtel la biso et nazo remercier pe coach nanga lo fumbo parce que yini mtazo coacher tout donc nazo remercier na osinga kana nzambe apesa epena ba apesa ba mayele belé quoi belé et puis nazo remercier sur des méga empires pour soyer kuna te olia ki kito te quoi mu te tout comme dans ma fanti les lo kolia ni za ke boulot moi 12h repos ya na titre foncier wana na des méga empires restaurant kitoko za wana biso tout olia wana donc biso tout olia wana donc album Jenda Kalaté donc basé la biso ga ouais. Merci beaucoup. Ngana na remercier bino batutu balinga ngambote obi internet pe le kat donc na France to pesi maître Mandongala mbota to pesi mbote na Don Pete vient Don Pete Ricky Manitou Valentin Vangus grand frère propre Sam Kungu mon ami d'enfance na Londres Douve Moweni Playboy et nani Rachidine Tima de Boston na pesi mbote oncle na ngai Moro Spencer José Elonga Motalonga ba faire Odenga Bakani nana batebele tellement ba bologi tellement tout autre balinga Montana na pesi mbote donc biso to boulonné tonton Mayalos veut dire fils héritier Mayalos il y avait Mayalos quoi il y a PDG Mayalos OK toye awa na kati ya studio vraiment tomoni musala ezotambola na kimia mais tunga totuna yo mutuna moko est-ce que na kati ya album Jenda otie chanson ou bien otie vocal ouais album Jenda ezali album ya président na biso o biso na notoche banzembo te quoi po après awa biso nde to cha banzembo pa pesinga chant donc bana Paris Janelier yoko quoi général de Fao bana monde entier Moto ayemba bébé Bouchuna président Montana Kamenga yeyo vraiment Janeli yé aza quoi na Jenda na che rien que ba vocal parce que album eza yé et après wana nde sikoyo biso to beta banzembo na biso na yebi kinot nazo lila kaka quoi na olila kaka est-ce que toko yo rapé bébé Bouchou peut ça la paix bato bolanda biso bien ba fanatique na yo ouais wani koko raté parce que bébé Bouchou eza vraiment identité quoi donc identité on eza identité no pa yeba donc po ba yeba kino ezanga donc yangwana papi ndala
lavanga na yo ebandaki nango na pot de miel. Pourquoi lelo komi ya plaquette kinini ye? Sima mikolo na cimetière batia tombo ya mpembe. Lelo ye na fololo na loboko posala sambla ya kolela ngai. MDI Jean Flix Bassasal Cédric Elutumba. Amour na ngai kei na posé candidature na zuitei. Filo mombongo boyaka mon bébé Bouchou. Donc bana Paris muto ayemba boro wana yeyo. Donc originalité quoi. Yango vraiment échange raté. Tozawa na kat album Genda. Donc président pesinga encore ba chance quoi. Il y a ba vocal. Vous dites que vocal peut oser na kat album Genda tamoko. Donc na kat ya Genda ba vocal les mais il faut na beta oyo vient nga Sam Kunku na Londres azapo amiyoka déjà quoi. Mon amour, nebongite okende bébé. Ngoyebi bien que na botama nanga vraiment prématuré. Sam Kunku ya katobi na rumba tata. Remi moku betablisse mami tokuta bominga ye. Je le fais ça Saritana Liango, mon mesmenanga ya mama Cheraline, Gaël Baba Traoré Zoumana. Ah, vraiment, c'est un plaisir, il y a trop. Il y a qui va kunga moro ya danger. Est-ce que vraiment album Oyo Zeb leader, il y a bien pesali. Album na biso eza wana na ebi ke no bato ba rolela quoi. Po ba dona to confirmer déjà na ba vocal, bato bandima par-ci par-là. Donc na nzembo na ebité na pesika mu Congo. Na pesika mu Congo mais to rolela na bino ensemble po yange zaka akolela quoi. Po musala na ngaka akolela. Album yango oyo bino comme titre nango zani. Te titre na no zoamité parce que to solana ba masati. Po ezaka album un musicien de président vraiment pesi biso chance quoi. To solana bana mai total nini o to robeta mais to robeta na biso te ko gege tout ça là to pesa titre album. Te mais to robeta ka mabor moko eza na normal. Donc nzambe ka osonga biso to ebiki esimba. Na yo kiyo na eloko moko lobi wana tokobeta te gege so pensi soki nini. C'est que un artiste moko beti album apesi kombo gege. Te artiste apesi album kombo gege te donc au moins eza na kombo mais totanga ke mingi te po eza neti tozo adorer mieux vaut to adorer nzambe. Tu comprends? Donc Jésus vraiment donc faut autant trop Jésus parce que yende mutapé ça biso souffle tout ça là. Après ça biso vie. Parce que programme il y a donc orchestre nengeni. L'orchestre ils a très bien donc mouvement s'est comporté très bien. Ndenge zawa donc chaque mardi to répéta kana la crèche mardi mercredi jeudi donc to bandara 14h, 22h, 23h, chaque dimanche, tu as un bon marché, donc tu as un programme, il y a bon marché. Tant que tu as dans la ville, mais bientôt, tu as moi, le 28 vraiment, à Paris, à Londres, à Belgique, ceux qui vraiment que non moins espace, le 28 vraiment, tu as un espace, mais à l'os quoi. Donc tu as et puis après, tu as pour moi, Tobetano, ce tobeti fait spam, toke moi, moi Angola, ce toke moi Tanzanie, tango toya, tokomisko otala likoloko. Ndeka système DG Zali ndenge président lo. Comment merci beaucoup numéro de téléphone. Moi 3 dédicaces pour to yambat misus. Bana Paris, bana Londres, base nangande place za la rande yango wana vraiment bana Belgique, bana Canada, Hollande, Allemagne, Espagne. Donc Janeli yo, koko ya général de FAO. Ah, donc moi na Montana quand même à sommet des sommets oyo Montana peut sa chance belé donc mutunyo de toza na studio mutunyo ça na besoin nga donc a benganga na 0 plus 243 99 9 52 50 70 plus 243 99 9 52 50 70 wana vraiment soko bengi ozwinga mbala moko ina ko profiter na pesa ba salutation na ngana bana Londres o vraiment baza ba bazo ya ngai mokili mobimba to continuer kaka panza bena teke na ba musicien ya Montana donc sommet de sommet to esusu awana donc HM balobi masola bineza koto HM tongi tout mutu na moko o eza très important na kati album ya donc leader on s'appelle un vocal. Dans un vocal. 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 Pour l'album Bébé Bouchou,
naimba bakakuba mboko naimba batabali siko na mwana mwasa sopi boule na susu mwana mwasa salini asopi boule ona ni sopi boule yokangosi mwana mwasa sopi boule Rachidi Timatala pecho ya sopi boule isangana bango kaka komba sommet des sommets bango bayebi te ke ye yaza ya nzambe Serge Kabala Nicole Mélodie Kamala Opeze nana mutu mosi bino bana soso boko sambwa bomoningu babododi apetita kini cho chacho ya mwamba nguba na susu nakakuba mboko yo kakuba mboko yo olingo sala nanga nini yo mamichwa mboko yo olingo kende nanga wapi mibali nyonso yo linga na yo kasango te babala yo yo kakuba mboko yo dikila rose koumela na chéri na libala zala na technique ataba mpia kabisengo souffrance ezala na soumission ela mape mestre cette basokola kongo vraiment na javel madesa makasi balimbisa kongo vraiment na bicarbonate pourquoi yo motema makasi bicarbonate bolingo za wapi Trésor nzinga ambulance yo moto yo kumbaka moto na pasi pourquoi lelo tampone macho bona yo ko memaye la worola Rachidi Ntima oui que donc ozoé m'a plaisir donc nous surtout na facilité et pas donc il y a leader Montana quoi talaka tu fana na sommet des sommets moto ayebi musique ndenge niveau ça ta ou pas quadra hein talaka sommet des sommets moto ba bien ki kolomba lebele futu biso pe bana tout ça na ligne wana au moins biso bato misa ba biloko wana mais album ya biso pe Eroya après Jenda oyo album monsieur Zoya oyo kapé ata mon vocal dans l'album te wana bilo bon bizan ba caché atuzo bomba po ngite kini ko mara boti vitesse mana ko copie na ko yiba comprendre biso salaka bango bazwa quand même faut bomba rapport ça la bien boze ya Jenda Zoya bana Paris bana ya Bruxelles na bosente Dikila Rose la belle Tuchumi peso mbote peso zali bosente venanga Rachidi Ntima pe famille Tima mobimba na peso bino mbote la bossa TV nanga et mandonga la oncle mandonga la la bossa TV nanga Doudou Mazedi la bossa Zel Mozizo Sitara hein vos chéri yo tala yo de sala bango capable pe au sala ngai quoi Zel Mozizo Sitara la beso mbota trop ba tout ya Paris ya Bruxelles ya Londres la bossa Sam Kunku la bossa TV nanga Edobil les grands mayas la personne héritier magique yo HM. Hein? Entre Madi, Hachem, pas les mots sommet des sommets. La bossante Lydia Vangu, Bijou Vangu, hein? Bijou Vangu, Talakarayo. La bossante vraiment Bijou de Newade. Pas ça, la baisse est bambo, t'as trop. Tout ça, la boulot. Numéro dans plus 243 89 80 83 266 plus 243 89 80 83 266 sur benginga tous un studio tout ça d'abord mabanga to posa bino bana poto bien de sala rabisto zala quoi bana ngola na bossa intemis na pas chimiste na ngola Fabrice na bossa intemis na ngai venanga Pajo Musinga na bossa inte venanga Galisi Musinga na Lubumbashi bien sûr je vous aime beaucoup tous ensemble Boroyoka bobenga numéro on a plus 243 89 80 83 266 héritier manju que HM les gens les plus terribles zonga bientôt un système car studio gondo quoi pas gondo quoi to photo panza jango yango ezara bongo c'est un teke quoi héritier manju que on a sommet des sommets tout ça boulot venanga Olivier Mbemba Bazali venanga Charlie Bukaka na bosanité na bosanité manager na biso moko Charlie Balaka na bosanité batu tout va soutenir na biso venanga Blaise Basilwa na bosanité Galor V12 Bosente kitoko trop bana poto bosse Dikila Rose ah Dikila Rose na lolela bela Rachidi Ntima asalika ndenge lobaki quoi je les a bien tout banzi di kolo tout za biso quoi je les a bien ouais donc restez branchés hein l'émission oh confirmation show et on est plutôt ça la pour artiste la République démocratique du Congo bah il faut le mémorer bien vraiment tozakara Namasolo on est zalaki ouais bonjour les grands journalistes donc balobi Jenda kalamingité ezobima vraiment to bongisa déjà donc hein
Mingongo na biso poto yemba nzembo album Gender wana quoi. Tokutani semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir. www.poto.com www.poto.com